Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Yo, makambo eza minene awa. Makambo eza minene. Nouvelle eza mabe makasi. Je pense que non loba mingi vraiment. Nouvelle eza makasi. Omoni biso toza ba pandi sango. Toza ba pandi sango. Ba nouvelle etambolaka rapide. Ba nouvelle ekendaka mbango. Peut-être Barcelone. Andimete qu'information oyo. Ikoko bima na réseaux sociaux. Mais makambo ebomba maate. Makambo ebomba makate. Ata yo zo bomba. Misaka na mutu moko obimisango libanda. Tie comme na réseaux sociaux. Yango na Barcelone akoma agité. Akota makamba batu. Aza très agité. Très agité. Nzoka ye moko. Ana ba problème ne ya minene ya okaka ya boliti balbaka ya boliti na mobali na ye na belle famille makambo eza minene ya kosakana te makambo eza mabe ya kosakana te Barcelone na kosenga na yo atanke ndeko nanga leki nanga poza leki nanga ozala concentré nayebi que okoloba est-ce que obomonaka na bapage nanga yango nde vi nanga te naolobela okomaka na bapage nao te naoloba oyo naobeta lisolo lelo awa message oyo naza nango oyo nakopesa yo ndenge makambo etambolaka ndenge makambo ezolobama mama oyo nakobeta ya RK na yo milengela parce que eza pe na ba plan moko eza ko se préparer contre yo mama soki ozomona ke ba fa eza mibongama po naza na dossier nyonso kutu ndenge na yokeli lisolo yango na ba voice eza et puis bato wana baza prêt ya obimisa na ba voice pas eza kaka po mama na bino paza complice esanga pasi makasi po mama na bino paza complice lisolo eza boye Barcelone je crois à Hollande 3 ans na poto to 3 ans déjà c'est coquille aza déjà na poto na réseaux sociaux aopesa pression lokola aza mwasi malamu kimia ezali oui bolobelanga na couple nyonso problème ezangaka te na couple nyonso et je pense que la fois passée famille ya RK je crois ou ex ya RK bayaka soye na réseaux sociaux balobaka ezaka koswana bayaka je crois ezaka epa Karine Mokonzi so boza na mémoire moko ya bien ti balandelaka pe Barcelone babaki baokange bana basirango ezali vraiment problème balandelaki mwana okende classe salité tout consort je crois sali ba une année demi hein en tout cas eleki vraiment kala mais oyo tour ezongi et lisolo ebetami epe komi na matoi nanga video oyo ezali ya avertissement et puis ba point mususu oyo nga na okota ngo po yo moko place oza wana omona ke makambo na oloba eza esolo tout d'abord pona banda bien Barcelone mobile na yo mama na bango amuluba mais papa na bango aza mupende
Pona bandano pour mona que lisolo ebetami mobali no RK Muchanga mama na bango amuluba mais papa na bango azalaki mupende akufa mais azalaki mupende aza mix wana ezaka pona début kaka Barcelone ake libala nayebi te nzoka Barcelone amelaka diamba amelaka cigarette eloko ezolekelanga non bon peut-être na bascène peut-être bon cigarette ça se comprend hein? Mais diamba bon reste à vérifier amelaka cigarette amelaka diamba. Chose curieuse, Barcelone, mobali na ye RK Muchanga. Potobe tel sola RK Muchanga ti. Na okoma place bouli ngana koma wana na titre na ngana okoma. RK Muchanga, pona bandana wana, depuis Barcelone akenda, asolisaka mama na bango te. Abengaki mwana mwasi wana. Mwasi aye libala. Mwasi asangisaka. Mwasi akoti na rythme. Pa lobisaka mama ya mobali te. Non seulement mama ya mobali, na ba yaya, na ba leki, na ba oba na poto, na ba oba na Congo, RK, na Barcelone. Basolisa muntu te. Dans libala RK na Barcelone, il y a bango mibale na famille à Barcelone. RK uti koteka ndako mona Congo. Mutazwi mbongo wana eza mama ba Barcelone mutazwi yango. Mama ya ba RK Muchanga vumia la libanda ana ba condition bien te. Skona tuni mutu angwabi bino boyo kika makambu kaka ya famille ya batu boyo obeta boy. Mais RK pe na libota na banga za ye moko te. Api na bandeko peti. Alobi oui, bandeko ne pe bazali. Kutu ana grande sœur ne mo baza pe na poto. Grande sœur anda zwaka bango nyonso mama bango en charge. Mais RK azana makoki. Neti boye na poto. RK azana mukanda te. Et puis asalaka te. Afandaka na ndaku. Oui, bandako ne musezo pesa ye. Mais na nenga poto falaki pasala. Soka azwi mukanda mutu. Swe kaka babelele RK akimi okesu musala te. Mais baute kote kanda kuna yebi pe ndako na bateka ki pour la fois passée tango likambu ya ex-femme ya RK yaki na réseaux sociaux na bandeko ne ba evoka ke loko wana. Mbongo wana ipare ma ba Barcelone mutazwaki yango. Ndenge ba olobela, ndenge kana yokeli lisolo. Famille ba RK elobi omoni ndenge basalaki mama na bino Barcelone. Monde basale mama na bino ton papa na bino akufaki. Famille ya papa na bino bapese mama na bino $20. Babi ba obzelelo ka wana ekobalukela yo. Balobi bongo. Babi ba kozelelo ka wana ekobalukelo. Wana onga na yoki. Vu attitude ya ndeko wana RK batu mususu baoloba bon tokoko kondana na biso mwasi ya batu mais RK pe na ye moko pa aza pe motema mabe mais mwasi pe asungi pe te parce que amoni eza lokola opportunité pour famille na ye ba bénéficier pour famille pe ya ba Barcelone baza pe nelo côté il paraît ba pe nelo côté il paraît abi même bande kwa Barcelone mususu ba dépendaka na RK na mbonga bandako mususu donc privilège et kenda beaucoup plus na famille ba Barcelone balobi RK afinga maka et pas Barcelone nyonso zoba
bafinga donc Barcelone akoma kofinga RK po anini po RK alingi mosala te afandaka na ndako soki azwi mokanda mutu soki akutana mutu moko boye ayebi ye akati na ye mosala akati donc RK akoma lokwa mutu aliboma akoma lokwa mutu aliboma bandeko ne moko kutu propre bakoma ofinga ye po akoma lokwa mutu moko atikalaka conscience nezaka lokola on dirait sous en place te nde siko baotuna eza Barcelone te mutu abebisi ye parce que Barcelone il paraît akota bakisi pona kogani libala na Kinshasa akota mwa bikota pona kogarde libala basérie RK azalaki na poto ye na Kinshasa akota simbi mwa eloko po il faut garder libala donc mutu ya RK ezalaka esu bien te akoma kobanga akoma kosekaseka akoma salite babi RK salite aza elamba malonga te tonkuta bi ata tokutene na hiver alataka kilote on dirait ye malili ya hiver on dirait mutu na ye sa bien te aoyeba su te abi maza marié tabi ye aza marié mais sikoyo mutu ne sa su bien te ngabi peut-être dépression pe na poto esaka bongo mutu ne vraiment et comment on dirait sauter po soki azwi mokanda mutu aki osala soki akutana mutu abenge RK omona sutuki akimi osa suste afanda na ndako ka Barcelone mutu abimaka bon amwana nango normal po mbala aza na bapie na ye na niveau ya Congo na pota koofane mais degré nde mobali na azokomela peut-être mwasi azoyeba te ke eza liboma bon ngai na koloba liboma te na koloba peut-être dépression boni na poto ezala bongo quand tu restes beaucoup à la maison okoma lokwa otikalaka okoma parce que mosala eza permettre yo okutana na batu osolola oseka ozala bien mais quand tu restes à la maison oza kaka na ndako esalaki mutu azonga mwa nsima mokie parce que kobima episalaka mutu azala épanoui na ndenge ape aza na mokanda te mais Barcelone aza na mokanda sikoyo mutu anga azotuna lobi bon nga mpe natunaki question lobi soki Barcelone aza na mokanda pourquoi apesi mobali ne te parce que Barcelone kuna na poto na ndimi teke akoti na statut ya marié no na RK no akoti ne ka nizaka kaki okoti bakocreye mwa mariage mobali azwi mwa ya ndambu wana bapisaka mwa 2 ans po Barcelone aza na mokanda po azwi mokanda na nsima ya mwana na ye oyo aboti ya mibale aza na mokanda parceque pourquoi ye apesi mobali te moto anga asukisanga abi wana aza la brine na ya fai baza ebele réseau eza neti nini ke soki apesi mobali mokanda mobali akende Congo akende omona mama ya bango akende zwa mwasi mosusu so apesi ye mokanda bo azomona ke RK alingaka mosala mais lokola bato bayebi ke azala na mokanda ata alingi kosala te mpo ekosopa mwa lolende to nini ezoyebana te estce mutu ebebi nzambe nga na comprendre soki eza dépression parce que dépression en tout cas ekomisaka mutu instable alors balobi famille ya ba RK baza na kanda makasi ya Barcelone parce que asungi te boyebaka baperiode mo boye Barcelone abimaka que mbongo na ye Caleb Ameli $12,000 ipari mbongo wana grande sœur ya RK mutapesaka mpona voyage il paraît grande sœur à RK mutapesaka mpona voyage il paraît na tiango bongo parce que nga soki nazwi likambo
na kosala nanga po ozomona pe mo Barcelone on pe ape kimia te asa agité peut-être makampe eleki azosanuye pe azosanuye pe bayebisinga kutu babi depuis début ya relation na bango bazalaki vraiment convaincu te mais mobali alingai mwasi makasi nde bayebisinga bareconnaître na bango ke RKP aza na ye mpe ka malonga te mais malonga yango te bazokondane Barcelone mpo ye efalaki asunga mobali mais on dirait pas atia ye na kisi mpo akoma bongo voilà accusation eza nde bongo plus grave encore balobi ntango papa ya Barcelone azalaki maladi moto apesa mboka bakisi nyonso ezalaki RK ntango akufi bamatanga banini RK moto apesa donc RK na famille ya Barcelone lokola mwa boss baboyi na bango te monde lisolo yango ozobeta bi bon famille wana mpe baboyi na bango te comme na bango eza kaka ke RK akipaka mpe mama na bango ndenge okipe mama ba Barcelone akipe mpe ya bango mpo mama ya bango vomi alala libanda siko ezoronge mama ya bango na basusi aza na basusi makasi donc ezodéranger famille ndenge balobisaka bango te na Barcelone balobi kutu moni mwana asuka oyo Barcelone aboti famille ezomona bango kaka na bavideo nde ezaka ke mwana apiblie boye na mwa Instagram na mwa TikTok nde baomona mwana mais que parce que apparemment il paraît RK aza na famille monene na poto ana grande sœur naza na bandeko na ebele baza na poto mais RK asolisa bango te Barcelone mpe asolisa bango te yango ozosalaka mama ya bango basusi makasi abengaki mwana mwasi wana nga mpe esalenga mpasi makasi bon naocomprendre nde babi ke ana poema mutu ekoza mpe aza na Alzheimer omona ekoza mpe ana Alzheimer moni nde ezalaki aboyini mpe okende hôpital tomoni ntango fiyo akende akobrake banke abaki nini bapesaki ye amelaka diamba ti mpo ekalme ye diamba yango yango bapesa Barcelone ti mpo ekalmaka ye siko peut-être mobali mpe aza mpe na babiloko amelaka mpo ekalme ye donc liboma na ye sekalmaka mpona soki ameli diamba oyeba ndenge nini mpo motune vraimen abengaki mwana mwasi wana abengaki mpenza bongo babi bajour euta koleka Barcelone autaki kofinga mama ya RK na leki ya RK autaki kofinga bango konga na tuni bino bolobi bosolaka te siko ndenge nini bajour eleka Barcelone afinga esusu mama ya ba RK afinga esusu ndeko ya RK balobi wana eza wana nde nga mpe nayokeli mais mama ba RK en tout cas atiaka bandeko ya RK mosusu mwa pression monika nde ezaka mwana na ngai siko bandeko peut-être mosusu bamekaki wana nga moko nde naobakisa nazoloba kaka mais moto wana alobaki ke mama ya ba RK aza na susi makasi atiaka bandeko ya RK mosusu pression mpona RK nde nga siko na bakisi nga monde na lobi peut-être bandeko wana bamekaki kocontacte Barcelone mpo ameka kosola na ye nde peut-être ou soit na bastress wana nde mama azotiaka bango mwa pression esali ke ntango babengi Barcelone na moto epele alekani afingi peut-être emonga alobi est-ce que Barcelone mpe bon azalaka bamoko alamuki be bandi bamoko kofinga peut-être basemeki na ye balekani ye mwa maloba ye mpe lokwa azalaka mpe mwa sone boye
aleye pa tie moto epeli bafingani nga alebi bafingani me mama ya mobali soki Barcelone afingi ye eza vraiment manque à respect makasi parce que ata mama aza na tort ndenge nini yo belle fille okoki kotelema te ofinga wana nde aboteli yo mobali mama malgré que mobali anga alobisaka mama ya bango te yo en tant que mwana bon mutabeti nga solo alobi bon soki asolisaka bango te peut-être mwana ayebi peut-être aza pe peut-être na mwa kindoki ye peut-être mobali apekisaki ye alobise te nga bia peut-être mais pourquoi est-ce que bamama bambali bakomaka bandoki so bana bakomi na mwa position so babali mwasi siko avant bakoma na position kindoki na bango ezala wapi wana nga mpe natuni kaka question siko ndenge Barcelone bakipaka ye pa RK mama ya Barcelone aza ndoki te aza bien aza stable aza kitoko mpo ani ka ifo mama moninga ka ndaki oza ndoki mpo ani mama moninga nda ozala ndoki mama moninga nda ozala mabe yo mama na yo aza bien basi boyekolaka ko oye na famille ya bato okuti me babi ya banda olobisa ye kaka depuis kaka ndenge akendaka bongo nde koloba na vraiment eza lisusu te donc balobi RK akomi lokola zoba akomi lokola koko anuni et pourtant azane ka mwana 1986 après nabi aza age mona Davina nzoka RK aza age mona Davina mpo namonaki Barcelone auta ya kofeta anniversaire namonaki atiaki 30 ans nzoka bozala bana mikie me bokola mbango soki oza na ba 30 ans wana seki boza bana mikie na sens que nga na leka ba 30 ans wana kala to soki mobala amona 1986 seki aza na 41 âge moko na Davina est-ce qu'il fait plus que son âge selon mutalobi aza neka akomi vraiment na problème ya mutu mais naye koloba naoyeba nga moko ne la NG officiel naoyeba natunaka panda periode wana oyo ndeko ya RK alekaka ndeko ya RK soki mpe ex ya RK alekaka epa soki nani epa soki Karine balobaka RK bota na Belgique elkaza na mwana na Belgique pourquoi mama mwana wana pesa RK mokanda te nalobi te RK azalaki na mokanda mama ya mwana wana nde abotola ye mokanda kuna tuna eloko nini elekaki po abotola ye mokanda bon oyo nga mona obakisa peut-être akipa mwana te peut-être ndeka mibali ezalaka peut-être akoma na Barcelone aokipe su mwana te po babi Barcelone aoniokola penza mobali azoniokola penza azoniongela lokola mutu esala bien te nga na comprendre na nga eza nango ba dépression soki penda balobi vraiment ke mutu ya mobali ya Barcelone esala bien te ke mwasi azoniokola kofinga ye nga na comprendre peut-être aza na ba dépression mutu edéréglé mwa moke na ba problème mais babakisi elomo balobi Barcelone abimaka na mibali mosusu to ndenge baza na mobali ne wana abimaka na mibali mosusu nga alobi wana penza ifo preuve wana na kote wana il faut vraiment preuve makasi il faut elanga ata photo ata audio ata écrit moko il faut boyelanga ngo to mobali wana oyo abima na Barcelone il faut abima to bokanga to bosese mwa ave moko bonde ezalaka kaka kino boni Barcelone aza bien nde mwana nde nani mame elobami bongo
ke Barcelone lokola mobali ne mutu esala mwa bien te komi lokola mwa sone akomi kobima na mibali mosusu aosala kindumba na ndako ya libala. Bon bato mosusu baloba o ebongo pourquoi soki azobima na ndako ya libala ebongo Chibau nga bapende bazala ekoloni bata bandundu bapende baza bangala bapende baza bata kote ni. Bon balobaki mpe basi ebele baluba bapréférera kobala bekolo mosusu po soki neti asali na ye kindumba donc esala nango nini te esala nango nini te. Donc babi RK aza na ye na valeur te liboso ya Barcelone akoma omone pamba po mobala asalaka na poto te kaka Barcelone nde moto azosala siko kanda wana ndenge asalaka te wana. Donc Barcelone akoma kolobele n'importe comment siko po mobali approuver mwasi qu'il peut nde azwa ye nde akipaka so eza na mbongo boye fo approuver mwasi lokwa azosala na poto te omba bilo nazaka nango na Congo alakisa mwasi que je peux donc yo lokwa azosala awa mingi mwa boye nga na okipe famille na yo na okipe famille na nga te na okipe ya yo ozomona. Donc na miso ya Barcelone ko mobali na ye wana aza eloko te ngabi me bandaka kobwaka eti na bafilme RK Mcha epuis na anniversaire ne ezalaki na 2025 wabi mama réseaux sociaux réseaux sociaux eza vie réelle te effectivement réseaux sociaux eza vie réelle te eza vie réelle te moto akoyaka boye mpona eza anniversaire na ye atie kaka mobali alakisi bango ke wi mobali mpe asepela bia lelo namoni mwasi nanga gentil ya kanda lelo aza gentil toza bien akolinga mpe abimisa mpe alakisa mpe mwasi lelo oza nanga vraiment gentil mwana mpe mobali mpe osala yango na efe mo mwasi yango mpe atikala ta boye ti achangele nga fasi te soki achangele nga fasi eza problème. Donc gentillesse ya mwasi ekoma lokwa luxe epa mobali so mwasi asali gentil mobali asali gentil makasi po ayebi ke aire nyonso akobalukela na ye akokatela lingala akofinga ye akoma ne donc akobaluka po mobali asalaka te mobali aza na mokanda te balabrine baza ebele apesa mobali te po mwana aza daya na 2 ans. Peut-être baza na baprocédure na bango po sutuka kaka boye baprocédure ozomona mobali azwi mokanda mais pour le moment aza yango te. Mama oyo ya mwana ne mpe ya Belgique abotola mokanda na ye basi baza compliqué mama botoli papa ya mwana ne mokanda kasi longola mpe mwana nga aza su papa mwana tete yo ozobotoli moninga mokanda mpo nini peut-être ezuwa taka mwana ke azwi Barcelone ale okoluka mokanda okoluka mokanda donc ndenge ezolobama balobi Barcelone keba na famille ya RK po mokolo bakobima bakoya na réseaux sociaux oyo ya nango kaka seki okaka que dit la rue hello people que dit la rue mais mokolo ezali famille wana bakobima na réseaux sociaux bakoya koloba na réseaux sociaux bango moko wana ezaka que dit la rue. Mais je pense que mosusu kozala mpe bazoloba na bango mpo ndeni moto wana akomeli tinga aya koluka namoni moto alobelinga makambo ekozala kaka bakuka mpo abakuka balingaka bongo te ozala tendanciel mais wana alobelinga te kaza bakuka wana eza kaka ke apesinga kaka matière amoni ke matière yango ekosimba makasi epa na ngai yango apesinga mpo yango nde seki se di mais famille ya RK Muchanga balobi
mukolo bakobima bakodeside babima bakoya na réseaux sociaux parce que trop c'est trop babombi mingi bakozala lisusu na eloko ya kobomba te. Il faut babima baya koloba batuna bato est-ce que eza normal yo bali mutu ni yo ni mobali na yo bosolisaka famille ya mobali te kobanda na mama tinda bandeko tinda bafrère bosolisaka te mais mobali nazo kipe mama na yo même ndako oyo mama nazo fanda mobali nazo futa azo kipe yo okufeli papa famille papa na bapesi ka $20 batanga kukumba pasteur mukuna o pasteur na bango tapesi ka $20 lokola symbole bon abi peut-être apesi un bon mususu après parce que bilo mususu ezalaka boye bapesi moi 26 boye peut-être pour na miso bato mona peut-être na kulisi mususu bakopesa côté mususu mais bato balobi Barcelone baza na famille eloko te famille za na mbongo te wana ezaka bango ezo engagé bango nga kutu famille eloko te famille ya mbongo te balobaka ke soki obotami na famille ya eloko te eza foti na yo te parce que obotami nzambe atie yo na famille wana siko quoi de plus est-ce que yo muto senga que oya na famille wana te nzambe mutabaki yo nela chou botama na tata wana me balobaka ke soki okufi nde na situation wana wana nde komi mabe wana nde komi mabe donc il faut pas okufa na situation ya pauvreté parce que kobotama na famille ya pauvre eza mabe te donc il faut sala nyonso na pauvreté mais atako kosala bamisala yango Barcelone musani asalaka oyo ekouvrir combien basalaire à poto eza ba combien basalaire à poto eza siko dojo botie ba charge belé au moins na otika ino pe na eloko te donc ceux qui balobi ke mbongo RK ya Congo nde sunga mamba Barcelone koki ozala pe vrai parce que otinda combien otinda combien eza passe donc soki ki alui ke na famille ya Barcelone ba ni eloko te RK muto azwaka bango en charge o bandeko ya Barcelone basengaka RK mbongo na koloba ngo ke eza faute ya Barcelone te parce que place obotameli baponaka te okopona te ke ngande na zabwe il faut na bota makala ndako moko na bota mandako ndenge nini ngana nzamba tienga awa atienga place o na bota mandenge nini ngana bota miawa donc bref Barcelone message ezoloba mezo tambola balobi papa abino tanga kufaki famille papa abino bapesaki mama abino $20 à titre de symbole bapesa eloko te il paraît pasteur moko na pesa eloko ta sambela kaka yo pe sala attention parce que mukolo ezali bako décider babima baya na réseaux sociaux parce que trop c'est trop okoye kosala sembla bongo te yo na réseaux sociaux oza donneur de leçons wana nde bazobeta wana nde bazobeta babi yo na réseaux sociaux oza donneur de leçons yo ndo yaka kopesa baninga conseil kopesa baninga ba leçons et tout mais yo moko mama bokilo na yo mutaboteli yo mobali na yo na mobali no bolobisa bango te bokipaka mama na te pona mobali na ovomi kutu ye alala na ye libanda azala fazer akipe mama bokilo akipe na bandeko ya yo Barcelone mobali akoma lokwa papier lipapa mobali akoma kotikala tikala akoma lokwa liboma ata na hiver
alataka polo, alataka kilote, ata na hiver. Mobali aza na bilamba te, balobi aza na bilamba te, aza na bilamba te. Ka mwasi moto aza na bilamba na poto, bilamba eza nango cher te. Mais RK aza na bilamba te, ka yo ka ndolata, ka yo sombaka belo. Mobali aza na bilamba te, bilamba eza ya malonga te. Pourtant mobali asalaka mbongo na ye, aza na babie na ye, mbongo eyaka, bozwa na mwana bino bokomisa lokola centre ya kozala na mbongo. Soki donc en fait na ndenge na oke lisola ngo ndenge ezokendela eza ke Barcelone a bloka nyonso. Akuti mobali mpaza da motema mabe, parce que akuti mobali da na ye moko da za motema mabe. Ale mwasi pe asungi mobali te. So moni ndenge na oyokela, selon des compréhensions na nga ke peut-être bazo se plaindre pona boye to karata ko comprendre ti. Donc na biso aza boye, mais on pouvait quand même voir changement, non? Tanga bali, on quand même depuis ndo na biso abala mwasi tala boye mwasi pe asangisaka. Tala asangisa to koma quand même koyokana. Parce que na réseaux sociaux Barcelone aprona kaka kimia unité bosala bo, mais yo moko na belle famille ozo koka ko convaincre mobali noté ezaka encore to moté mabe. Pour se ko convaincre ye nde mobali lingi ko sala te boy. Peut-être abandozo ya yo atinda na famille na ye. Mais kasi za dana mwa bilo oni ndambo ezala na niveau kasi ya Congo na Angola kuna mbongo pe boteka elupango ipare mama ya bino mutasimbaki azo gérer kuna ende muta confiance. Mais kasi akabula pe na mama wa memaki pe zemiti. Nga naza contre vraiment. Parce que zemi eza 9 mois, baba misusu bakomaka 10 mois. Mutaboti pe mwana na ye. Akolisi pe. Ngai te abotaki mama aza na droit. Te yo nde okofa na libala mama na mobali no aza vivant. Yo koti na rythme ya kolobisa bango te. Yo ata mutu mona fana ba RKT aza bien yo koko banda coopérer ne bo solola. Bo fanda ti famille mobimba bo solola katana mutu te. Donc yo libala ngo ya yo kaka na RK ko. Et pourtant botina bango bana. Botina bango bana. Et puis ezoloba ma esusu boy. Avant babala yo bandeko balinga te. Bandeko ya RK. Si que va babala Barcelone, bandeko RK bazaki non koloba na famille zaki non bien. Abi bandeko balinga te. Bandeko baboya bamona ki lokola moins sérieuse. Mais ndenge pe osa pe kindumba pe na libale ye ko confirmer balobaki. Na ndenge pe opandi famille abatu donc atako donc et là moi on comprend place on a te. Ndenge zoloba make bazo reconnaître que RK pa motema mabe. Mais contaki peut-être na Barcelone akoya quand même koluka kotia mwa climat mo de paix. Ba comprendre que moi ça mutu pe ya intérêt na ye. Pour mobali pa sala kate na poto po na mukanda te. Aza na bilamba te. Mutu na ye koma ko sauter. Donc comme le quoi mutu liboma mais ngana lo babongo te parce que dépression et ça la rappelle mutu za lokola liboma. Donc mutu za sous stable te na mental na ye na moral ne mutu za sous stable ta sous kimia te. On est dans se comprendre. Mais maman quand même entre nous soit dit yo ye okuti famille abato. Chamama ina 20. Chamama ina 20. Ou bien que oeza na nka o elobami nga pe an prier na ngezako de famille ana balobi ke mukolo ezali bakoya na réseaux sociaux pour peut-être ko za lisolo ebetami nango na nzela mutu ayoki na ye bo abeti na ye me na kosambela penza ke ba
famille wana perdre patience baya pena na réseaux sociaux vraiment baloba bapanza penza bapanza mama sala mama wana bolamu ata na ndenge na yo mama nzambe akopambola yo soki oyoki video na nga oyo oboti na mobali bana mibale baza ebele ndeni okofanda mobali no aza na bandeko na poto oboti bana na bandeko ya mobali no bamoni bango te olobisa manga bokilo te mobali olobisa manga bokilo te mutu moko te ofai no mpe kimi oza à l'aise ata bino moko nunga naza contre bozolinga bo encourager biso nini ke libala eza ya bato mibale soki libala ezalaki ya bao mibale pourquoi mobali wana akende kaka ya bale ye moko te fala ye bandeko nde bakende orepresente famille seke libala eza ya bao mibale te seke mobali wana banda oreconnaître ke nauti place nauti na origine moko boye siko pourquoi kaka famille kaka ya RK nde yo osola na bango te me yo tikali bien na famille no mobali nazokipe mama nao tozala quand même juste ata pa aza motu mpe ye mo ezoderegle nazo comprendre na batranquilliza na bastress ta poto eza normal mais quand même soyons humains tozala bato oye na famille ya bato okuti meka kozala mpe mwasi moko bien esalaka bien mpo na o mokanda mobali na yo mama sunga moninga soki possibilité ezali yo kenda poto mpo bandeko ne soki yo lelo ozoboya kosunga mama mobali na yo me mbongo bapesa Caleb 12 000 grande sœur ya RK apesa 12 000 eza a te mbongo bamela wana grande sœur ya RK moto apesa yo te poni boye na famille ya bato yuku tozata na bachance wango ba 12 000 wango basemeki bazobimisa bato mosusu bazala ta na bachance wango tala okangisi bango susu enemi oza yanki wani kiyo nakofinga yo kaka nakofinga mobali yo kaka bona komona elo mpe banda koloba deja ke yo oza mpe na mwa kishitoshi mwa ndambo na kati nao koprouve biso yango te pardon na eloko pouye nanga eza kaka ke famille wana badeside un jour baya bato mosusu baoya koloba TikTok réseaux sociaux eza tribunal te réseaux sociaux eza tribunal te tondimi mais Barcelone akoma filme ti Barcelone akomaka filme ti na oyeba en parlant de Kindumba 2 jours passés awa nalandaki émission moko boye ya Gabi namoni Tendresse Dibinga koti mbala moko abandi koloba Barcelone silama shinoto tokobimisa lisolo alalo abimisa atanga kombo ya 3 mibali Barcelone ya solo po wana Tendresse moto atalobaki yango émission wana ezali na chaîne ya Gabi émission wana oyo naoloba wana eza na chaîne ya Gabi so boke bomona yango Tendresse Dibinga kotaki na pression alobi Barcelone silama toyebisa oso tokobimisa lisolo lalo atanga komba 3 mibali bozonga kaka na émission na bomona donc soki famille wana elobi ke Barcelone aosaki ndumba na ndaka libala soki ekomi na monoko ya Tendresse boye c'est que famille wana ekozala mpe na mwa raison na bango parce que ndenge ebimi na monoko ya Tendresse c'est que makambo vraiment eza bon na makambo na lobi ekozala mpe ya mosusu mpe 100% vrai te mais moi 85% ekozala mpe vrai mama bongisa poto eza garanti te bana bazaka ya 2 famille moniso ye mwana aza na lipumu aza ya yo mais soko so bimisi akomi ya 2 famille
ya famille na yo ya fana mobali na yo eza ndenge moko mpe na libala soki yo wanda olobisa mobali mama mobali na yo mama mobali na azolobiso te tolingaki to comprendre Barcelone osala befort mais mama bokilo nde alingi te mais c'est toi qui ne veux pas parler avec eux pour quelle raison mama mobali olala libanda kolala libanda eza une façon de dire quoi bon kokaba pe eza nango problème te mais kozala pe quand même na mwa contact mama boni santé po lelo so RK kufi mama na operdre mwana libela mais yo obala tomonaki Pasteur Marcelo mama Blanche akufi mama Blanche aza lisusu na mwana te mais Pasteur Marcelo abali aza na mwasi mosusu Esther Aisha akumisela biso na baémission azali mpenza donc mama olembeseke en passant yo mo oza na baproblème mpenza ya makasi na foyer na yo zala concentré bébé zala concentré makasi donc na soko olandi émission et comme peut-être mosusu ko eza nzambe monika nde balobaka Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre peut-être eza batantôt wana po peut-être prochainement eza nde balive na batiktok yo te mobile no te ndenge ezobetaka daya bamasolo ezobimaka ezokendaka bokomona makambo nini koya na tiktok bien matière ekosopana parce que oyo ezaka peut-être avant ngo po mwana nde bandi matoyi de bouche à l'oreille de l'oreille à la bouche moi ezopanzana te de bouche à l'oreille de l'oreille à la bouche de bouche à l'oreille de l'oreille à la bouche ezokendaka malembe mais peut-être de bouche à l'oreille peut-être po yebi non peut-être de bouche à l'oreille yango eza que bayaki koluka yo po balobelaki peut-être moto na de bouche à l'oreille po baya opeso conseil peut-être so yoki conseil wana okoki ata kochanger mokie peut-être ba bouche à l'oreille yango nde ezalaka kasa lokola so balobeli o bouche à l'oreille obomba secret epa abinga mpe na bomba te na bomba secret te na ya na loba na panza na réseau mais eza pe avertissement na yo oyoka ngo peut-être ebimi na réseau awa mais izonga sikoyo mibongisa sala kimia po peut-être de bouche à l'oreille makambo ebele elobami te ntango ekoma ya komata balive makambo ntango ekoma kobima mama okosambwa mama po baavertisaki oyo deja ke lalu omoni ezaka so likambo eye na réseaux sociaux ebimi moke ntango dossier ne kobima boye lelo toofinga davina osa libala soni yebela nalobaki te nalobi natie mai na vin émission na nga na sai natie vraiment mai na vin bocomprendre ke nalobi yango avec beaucoup de sagesse de prudence po message oyo ekoma en tout cas mpona mobali no mpona mutu malade ya mutu mpenza bosi soigner ou soit alobisa mama ya bango wana mpe eza mpe baconséquence mpe bibele elobi ke mwana zala bien na baboti po vivre longtemps bozo comprendre Alzheimer ezobipe mpe mutu echauffe mutu ebebi pourquoi mutu ezobeba est-ce que eza bisika okota est-ce que mobali mutu ezobeba ma raisonnement eleki dépression mobali mutu ezobeba boluka bolandela peut-être que ozomona kaka ke eza normal mais eza normal te so bokendaki hôpital bapesi ya bino bakisi bolandela kiri bien et comme dako se faire remarquer bato libanda bazo remarquer déjà eza bien te eza contre volonté na ye parce que malade si ekomi na vie ya moto en tout cas elobaka te tokokondane te mais okoki koaccompagner please vraiment ti mokolo mosusu omona kaka bakoya kofilme pamba ekoya na réseau sociaux ntango badisjoncteur esaute bafilme
ezala mpenza soni mingi to nano ekomi na niveau wana te mama oyo eza kaka conseil lia ya opesa leki gérer yo moto eza nao bien gérer. Coucou à tous les nés, la chou, les nés, la cœur, les nés, la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimer la vidéo, commenter, surtout partager. Barcelone, Oizara Avango, voice, maman, la dilioué, Yébelardo, hein? Que Dieu vous bénisse, bisous, bisous. Bye. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon ici de l'église La Trinité de Dieu Très Haut. J'ai une bonne nouvelle, le 8 février 2026 à 16h de l'Afrique du Sud, 15h de France, du Congo, du Cameroun, 14h de Ghana et du Burkina Faso, nous avons un programme appelé Salle d'adoration en ligne. C'est là où nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec nos frères et sœurs internationaux. Oui, nous serons connectés, les frères et sœurs seront sur l'écran, l'homme de Dieu, il va les voir et il va déclarer, nous allons déclarer et prier pour tout le monde qui sera sur l'écran. Si vous voulez participer, être sur l'écran afin de vous voir dans l'église et être ensemble par la foi et prier pour vous, veuillez envoyer votre message au numéro qui est sur l'écran, au pasteur Daniel Waxon, et le lien vous sera envoyé. Cliquez sur ce lien et vous rentrerez dans les studios. Shalom, shalom, shalom. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité de Dieu Très Haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.